na koloba edi de image film we continue kaka frapper bango na film edi de image yo na osenga yo chicoter bango edi de image banda sango ya Congo edi de image edi de image edi de image edi de image Edino image Edino image ouais mon Paris Space y'a Patrick Marois Vendi mon Paris Space y'a Marois Vendi bonjour Bissadini Hi baby, I kufi baby grave. C'est chaud. Et là, oinda umela. Soko yen agence hoté. Veut dire umela té. Global Express. C'est Patrick Malwavengi. Vril Lion numéro 25. Baby agence ya grave. Agence à Mounene. Oyo tozo kotinda ba koli na biso na Kinshasa. Ba koli na biso na Angola. Ba koli na biso na Brazza. Pour koli le koma kitoko, il faut les canards. Vril Lion numéro 25. Et puis Patrick Malwavengi. Balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire oumela te pona kati agence oyo toza na ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement ofuti mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko ngo oumela foya na Leon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atina bilo oneka awa po bilo oneko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekendaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Leon numéro 25 bala potagance aboye besoin na nte yangoyo ba melembi na kati ya Château Rouge et ainsi ka obunga te Leon numéro 25 umela ingeta balobi ezui toza a René Sili bomoni ndenge uti oleka edi na image kaka la cadre panza sango ya Congo balobi ya ba combattant balobi moi mot de la fin balingi ba pesa biso lisusu moi mot de la fin to comprendre lisusu makambo mboka esika bango niveau na bango esika souci na bango elali donc esika souci na bango babi bango musique eza distraction botika ko distraire bango donc toyoka message ya suka ya ba combattant oyo balingi ba isa biso toi la réunion awa au même endroit ba combattant ba neka to tem sa ba texto toza texto vendredi 9 à 17h endroit boyebi toi la réunion tous les combattants et puis tu vas concentrer car un événement moko le 22 juin on est concentré le 22 juin mais en attendant pe Kabila kantate que comme toujours landa ba musicien na Tinyawa que to bosanie toza na Emaele ingeta balobi balobi ngala osekalanga mpona na kanda te bon bala monde te toyaki mpo tozwa information toyeba concert eza te toyeba nini oyo bango bazala ngo susi na osi toyoki bazala ba préparatif ya ba marche ya makambo ebele donc faut basala balobi baza mayele bon to découvrir ensemble biso on se peut to éviter to yaki kato sur la bonne information na site no bolingara mingi ya panza sangwa Congo et dino image de grand caméraman à Paris balobi et puis misamu journaliste indépendante chroniqueuse indépendante balobi partout au besoin d'information voilà posa ba pesango bokoyi ko benga donc na cadre kaka ya bana mboka to aka la souci mboka biso nyonso donc to éviter to yaki to zu information biso nyonso to comprendre que balobi concert exacté donc tozane eloko bakisate tozane eloko salate donc totika la brancher na bandeko la biso toujours tozala attentif akolandaka bango oaza posa information abeti aromona balobi ako comprendre pe souci na bango balobi tous les réunions balobi le 10 le 22 tozali jusqu'à pour la bino information pour na bala mboka.
Ewaka, chez Maman Jeannette. Au numéro 7 du boulevard de Brandebourg, à Ivry-sur-Seine, confère Place Gambetta à Ivry. Un restaurant africain de proximité spécialisé dans la cuisine africaine. Ouverture tous les jours dès 13h à minuit. Accès facile, RRC, station Ivry, prendre bus 125, 180, 323 ou 325, arrêt Gambetta. Un accueil chaleureux dans un cadre convivial. On propose des mets variés pour tous. La cuisine africaine à l'honneur, des plats préparés à la demande, à consommer sur place ou à emporter. Du poisson, malangwa braisé ou liboké, poulet braisé, des brochettes, mori makayabu, cabri ntaba braisé, liboké ya mngulu, mafé, accompagnement, banane plantain makemba, chikwang, konga national, c'est moule, riz, atseke, légumes verts, feuilles de manioc, ponduto sakasako et bisso, bitekikoku, haricots, madesu et autres mfumbwa. Des prix abordables à la portée de tous. Numéro de réservation 06 46 01 63 85 ou les 06 41 36 12 59. Restaurant Ewaka, Loboko ya Mama. Ma Jeannette à Lamba. eloko na koloba edito image film we continue kaka frappe bango na film